étanchi mobali abomi mwasi na ye atete bambeli na motema bavoisin bakangi ye na kati ya ndako na tanda mbila yaka batuni yo obomi mwasi na po nini azali kondima pe nga mutu na abomi mwasi na ngai nini o mama na nga amvutaki ngai na boma mwasi na ngai o mama na yo amvute yo oboma mwasi na yo pona nini pona nini mama ya mobali oyo amvutaki mwasi oyo yango ba mama bokilo bino bokomisaka basi ya bana bino bambanda na ndenge nini epesi pasi lisolo oyo ekolelisa yo debo yango tokobetela lisolo awa ndeko oyo ye moko a expliquer mkubwa anaua bibi hapa, mnamuona anaua bibi. Bibi yako chini. Hapana kusema. Sema wewe mwenyewe. Mimi namuua bibi yangu. Atabea mamangu. Mamangu alindoka mie anaingia mia kile maisha. Toyebi ke na este ya mboka na biso situation ezali malamu te, nous compatissons na bandeko ba na este parce que ça fait 20 ans du jour en jour bali ko kufa na ba obi bali ko kufa mentalement moralement na tout situation zali bien te ba far dese oyo to tchaki motema ba kende ko bunda pona biso kasi bandeko tala awa na bar bandeko far dese bandeko bali ko bunda kuna pona ko pousser rebelle bango bazoko kata danse ya fali awa na bar na ebite zaki anniversaire ya moko ya ba soldat to ndenge nini atazaki anniversaire ya moko ya ba soldat et sengela ki na bino bo filmer boye pona ko lakisa biso ya to comme na monde Android nyonso tout o boye ko sala tant que bo filmer boye ebite ke ekoiko bima epesi pasi ya kosakana te makambo ya boye pena ya bato baleli mpona bapolisi baye kobina boye en plein bar nzembo ya fali pasi tokozongela waka na émission ya lelo totikala kaka na makambo ya guerre ya este ya c'est comme ça que bapaster tolingi tomona bino bateyaka boyebi ke Holocauste, eza sous génocide na este ya mboka c'est comme Holocauste na première guerre mondiale et bomaki 10 millions de personnes kasi na est ya mboka na biso kaka Congo démocratique déjà plus de 12 millions de morts donc bato ba kufi na RDC na est ya mboka na biso baleki bato o ba kufaka na monde entier na première guerre mondiale. Pasteur Marcelo Tunasi a dénoncé yango. C'est comme ça qu'il faut prêcher à pasteur. 12 millions de Congolais sont morts à l'Est. 12 millions de Congolais bakufi na Est. La première guerre mondiale a engendré 10 millions de morts. Guerre mondiale à Liboso yango esala 10 millions de morts. Nous sommes morts plus nombreux que la première guerre mondiale à l'Est. Kufi koleka première guerre mondiale. Si vous ne savez pas, nous avons déjà eu notre propre guerre mondiale. 12 millions de Congolais sont morts. 12 millions de Congolais à cause du coltan, à cause de l'or, à cause du lithium, à cause du diamant. Kaka na guerre est totika la kuna soda oyo FARDC a dénoncé complot oyo zali ko sala maya boko mona kuna moni ba officier militaire na biso il paraît basana ba nationalité douteuse bandeko kasi tala commerce que truc ça la ba kondi ya mboka basomba ki ba drone basomba ki ba nduki ya ndenge na ndenge kasi soki avion mati likolo hélicoptère mati likolo et au lieu et bombardé côté ya banguna côté ya batomboki côté ya ba terroriste kasi basoko bombarder na katikati ba kaboli ba FARDC na ba rebelle pour rebelle attaquer pesa bilinga soldat oyo a dénoncé yango Olanda yi. OK. Félix Antoine. En tout cas, son excellence nazo ebisayo président nanga. Ezala ba généraux, ezala ba colonel, o nyonso ozana bango kotoyo, bazo kosa yo bazo ebiso biloko moko ya pamba. Bazo tinda biso na zamba po bakende nde kote kabiso. Tango tozo kende, ezala sokoi, ezala avion de chasse o ezokende ko beta nde musika, ezobeta nesika mongo nazate, ezobeta nde biso moko. Mais biso toye poto bundela mboka, to regagner parti na biso ya mabele oyo ezali occupé pa munguna. Mais tozo zongote, eza ndenge nini? Yo moko na ba ministre na yo na ba généraux na yo yeba ndenge nini ya kosolola na bango poto za na solution correcte.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino mandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Lokole masolo tokuta na kaipai wapi pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki oyebi ngai merci mingi kasi soki mbali boso mona biso soki yebiso te ba benga biso Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na équipe technique qui nous tient compagnie na tongo ya lelo na moni na réalisation ezali bongo Chris Larize Pelende toujours assisté par Winnie Larize Pelende. De l'autre côté à Régie Kuna modérate la image ali Claudine Larize Pelende, la fille à papa très intelligente nyo surtout na boyebi yango sous la coordination ya Mamari Naombi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage. Voilà. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Michael Josh, griffe à moi Mboka basé aux États-Unis et pas à tout sengio contre la site ya Michael Josh tala ba rivage blamba ya été ya hiver nyon surtout ba super wax hollandais original ba montre ya wota résistance ya ba montre ya Michael Josh ils ont ba montre Oyo so koto na mai et bebakati kitoko ya kosakana te contre la site ya Michael Josh tala article aux lango besoin au fouti batu ya Europe au na compte ya Europe batu États-Unis na compte ya États-Unis ya okozwa livraison à domicile. Voilà, vous allez vous rappeler que anti-poison ezali bandeko éviter ba côté la poison pour nani peut-être ba côté la poison ka pona ozi poste ya kitoko ba côté la yo poison to ba côté la ba na poison po kaka batanga ka ekola malamu ba côté le poison ka polo ba ka malamu ya benga biso to en contact na bandeko anti-poison pour na yeba ko bomba nzoto otro ba kité to robi bomba ka nzoto na yo. Voilà. Yambo to beta lisolo esabe na Lubumbashi et pesi pasi ya kosakana te ya mobali abomi mwasta ya tubie ba mbei na motema ya tala makila ndenge zali kotaka bana ala lika na sebo e secours pour tes alités en tout cas pasi ya kosakana te makamto komona oyo ona ni mama na ye muta envoûter azepe kondima mokiyela makambo na nto komi kuna te tika to développer au moni bongo na sommaire. Mikolo obo tenir so rigueur te to ba nozongela beaucoup plus makambo le kana est mboka na biso po kimezalité so kibiso mo to lobela makambo te nani akolobela biso tala ba africain mususu ba di kolobela makambo ya Congo kasi ba confrère journaliste animateur tango so banda émission na yo to kometo nini joie ata une silence ata une minute pamba ya kolobela situation est po e comme na mateur ba kondi ba trouver solution sote mawa mingi ya. Et puis si pas si tu es bien que tu es dans la guerre, na est et mboka na biso tu as monté na biso et pas ba pinga, je salue force à vous, ba FFRDC pour na ko benga na munguna, bolobaki yango, bokataka tele katang bokotaka la armée, et ça pour na ko défendre intégrité nationale, yango ali ko sala kasi ba image o etamboli et tout ki mutema na biso, et c'est pelisi biso te ba image o tali ko mona wana, ba soldat na boîte de nuit, ba ali ko kata danse ya ko sakrate, nzembo ya fali, hein? Mba faïs robeta ba soda bazo ko bina et pesi bilinga to yebi to pexi soda bina te moko et c'est rappel moi distraction pour bossa ma la banduki wana soki za ki anniversaire moko na bango et là qui a l'occasion à faire tanine on ne sait pas mais il fallait qu'il pas ba image o yebi mapo et tout qui mitema ya batu ya kusakala te bandiko vraiment tout un problème na est kuna tout le monde va soda ba bina boye ta ba lobeli image wana na réseaux sociaux o yebi authenticité à image wana et c'est là qui fait ya nini et c'est là qui occasion ya nini benga sur Radio Lokole pour nato expliquer ba ndenge po et tout qui mutema ya bato ba soda fa ba ke robunda e bango bazo komela mama kopo bazali na bango ko bina nzembu ya fali na ebita l'occasion nini et pesi mutuko soit ya ko sakate ne be komono wana kasi ce que tu as raison oyo ba ndeko ko bina ndengo wana to kozonga pour nato ya ko expliquer bino. Totika la kaka na makambu ya guerre ya est soldat oyo FARDC moko aye a bombier longina ye mais quand même aye pour a dénoncer complot ezali ko salama contre ba FARDC na biso ba militaire ba na besoin ko bunda pona ko récupérer ma be na biso force à vous ba va combattre ya FARDC to yebike bokolonga kasi au sein ya armée alobi
traîtrise mais kuna makasi banguna bakonzi ya image mo kamane otambo qui viral na réseaux sociaux awa un certain major il paraît aza mopaya mais aza major na ramena biso congolaise na ebité solo tu as le kuta image to kotia yango te pour toi la preuve te mais ba jara moto pour la physionomie te ndeko a dénoncé comment est-ce que tout le monde a dit mokonzi ya mboka gouvernement congolais et somba qui ba enjeu ba équipement mando qui na ba drone nyos to mata kasi ceux qui drone wane mati ceux qui ba avion de chasse mati ba hélicoptère pour la bombarder ya chose grave au lieu ba bombarder côté ya ba nguna côté ya ba rebelle te ba terroriste mais okomona et mati bakei ba bombarder ba FRDC batuna biso moko soit disant ba salaire ta ba bombarder la katika to ba séparer si ko ta débandade au mona munguna pusani est-ce que ezali ba erreur to ezali complice ndeko obi alors to kata na biso ko bunda to zonga na province na biso to ngeni soldat oyo aleli expliquer partager message oyo pe ko papa ba kondi ba yeba complot oyo ya to yeba combat to ba infiltrer la armée so ki boyebi bo dénoncer est-ce qu'il y a pas moyen ya kolongola batu oyo tala soda ondenge a dénoncer landa. OK, Félix Antoine, en tout cas son excellence nazo ebisayo président nanga ezala ba généraux ezala ba colonel o nyonso oza na bango kotoyo bazo kosa yo bazo ebiso biloko moko ya pamba bazo tinda biso na zamba po bakende nde kote kabiso tango tozo kende ezala sokoi ezala avion de chasse o ezokende ko beta nde musika ezobeta nesika mongo na zate ezobeta nde biso moko mais biso toye poto bundela mboka to regagner parti na biso ya mabele oyo ezali occupé pa munguna mais tozo zongo te eza ndenge nini yo moko na ba ministre na yo na ba généraux na yo yeba ndenge nini ya kosolola na bango po tozala na solution correcte po awa biso toye musala mais makambo ezolekana tozomona eza clarté te boyebisa biso eza nini soki bolingi ke totika ngo tozonga pe pa na biso po totika pe mabele na biso totika ngo tozonga po tozomona en tout cas toye boyende koteka biso yo na batu na yo yeba ndenge nini ya kosolola na bango po biso tozala na solution correcte po eza oyo boye te. En tout cas son excellence tozosenga yo na bolimbisi nyonso oyeba ndenge nini ya kosolola na batu na yo nyonso baza na Nord Kivu mabele nyonso Nord Kivu ekomi bakomi koteka nde biso tozokende bazokende kotika biso na maboko munguna akata biso liaison mampinga leta bakata biso liaison ndenge wana. En tout cas est-ce que okondima koza na basoda to oza na bangote ndenge nini bazokata biso Goma soki Goma etombe yeba ke Congo mobimba etombe. En tout cas o répondre biso ozwa souci na biso toza nango biso bana mboka tozobundela nde mboka na biso tokolinga te parti na biso ya mabele bayibango na mutu mususu biso moko tozala nango. En tout cas mon président sale fort nyonso s'il fallait ko changer bango po tokozala bongo te tokufa biso nyonso tokufa pe tokosilao. En tout cas tozosenga yo bongo minduki ya minene eza te bazotangisa biso manduki ya minene lokola ngai natangi nano canon sans recul eza na bato batangi 14.7 eza na bato batangi 12.7 eza na bato batangi SPG 9 mais tozomona ngo te tozokende kobunda na nini tokende kobunda kaka na kalashi na maboko mais munguna aza na baarme nyonso ya minene mais biso tozokende kobunda kaka na kalashi na maboko. En tout cas oyo wana Goma eza makambo mususu son excellence kaka soko zi solution ya makambo wana zo solution po tolonga soki te tokolonga te bato wana bakoya kolonga biso.
totika la kaka na makambi ya Est ya mboka na biso papa fiston yo lelo lobeka makambi ya Est oui tika na lobeka Est parce que nous compatissons ba de na biso ya Est ba de ko Est mboka na biso batala ka radio le kolé makasi bo mwende ba benga biso makasi en tout cas ba de ko Est ya mboka na biso nous compatissons avec vous nous sommes de cœur avec vous boali boaju tunga ata eteni moko te ya mabe na biso ekokende Congo ya Simo Kimbangu Congo ya Mabaki Pamvita, Congo ya Lumumba, Congo ya Mobutu, Congo ya Moussa Laurent Désiré Kabila. N'oubliez pas, ne jamais trahir le Congo. Ata été ni moko bakozwate ya epesi pasi et le que pesinga ipasi. Ya un petit pays comme Rwanda, génocide de Salama Kisope ya soso ya lokuta. Soki, aboma soki combien de personnes wana bazwa même ba mitu ya ba makaku ba placer kuna ba ko saka mitu ya batu. Chaque fois. Or, ce qui s'est passé au Congo, ce n'est plus génocide. Donc, ça n'a raison à génocide. C'est plus que génocide. Et comme holocauste. Holocauste qui se passe au Congo, on n'en peut plus. Tozo kokayango te yaya. Boyebi na guerre do batu oba kufi na guerre ya Congo na Est wana baza plus que batu oba kufa na Première Guerre mondiale. Toyebi yango na Première Guerre mondiale balobaka kufa à peu près 10 millions. Guerre mondiale, mais batu ba kufa partout en Europe, en Afrique, partout à peu près 10 millions. Kasi kaka na Congo, na Est, batu ba kufi plus de 12 millions de morts. Donc Congo pas de kufi si batu koleka Première Guerre mondiale et puis si passe tout ce pays na motivation, na rappel, na matière oyo pasteur Marcelo Tunasi atei. Voilà. Pour ça, on a besoin de pasteur à côté à vous. Ce qui vous donne de ce macabre, je crois, quelque chose va changer. Quand il y a une église, on va lancer la politique inutile, on va voter Moutentel. On n'a pas besoin de tout ça. Prêcher, notre pays est attaqué. On nous attaque. Toyebi, banane bazo attaqué, vous devez donner sur tout le plan. Journalistes, pasteurs, prophètes, joueurs, musiciens, dénoncer ce qui se passe dans l'Est et pour gagner victoire. Et la victoire est certaine. Vous nous Kimbangu à Congo. Vous nous Kimbangu, Mama qui pas vite. Ancêtres sur tous les plans. Il y a référé nos ancêtres, prier. Benga Bakoko, Benga Basad Nanzambe. Batunos tout pour la libérer Est. Voilà pour Bandération va souffrir. Trop, c'est trop. Là, dans nos prédications, il y a Marcelo Tounas, il y a Sepel Lango, Ndega Kolombo, noir si blanc. Ce qui va passer, exemple, je crois, et qu'on motive à compte. Landa Marcelo Tounas. 12 millions de Congolais sont morts à l'Est. 12 millions de Congolais sont à l'Est. La première guerre mondiale a engendré 10 millions de morts. Guerre mondiale à Liboso, 10 millions de morts. Nous sommes morts plus nombreux que la première guerre mondiale à l'Est. La première guerre mondiale. Si vous ne savez pas, nous avons déjà eu notre propre guerre mondiale. 12 millions de Congolais sont morts. 12 millions de Congolais à cause du coltan, à cause de l'or, à cause du lithium, à cause du diamant. Et si nous sommes divisés en ayant une telle richesse, nous serons comme les Juifs. Quand les Juifs se sont divisés, vous savez ce qui leur arrivait? Ils allaient en déportation. Ils allaient en déportation. Mais notre déportation n'aura pas lieu en dehors du pays. Elle aura lieu dans le pays. Nous serons esclaves chez nous-mêmes. Des esclaves chez eux-mêmes. Des mendiants chez eux-mêmes. Des domestiques des étrangers chez nous. Parce que si eux, quand ils viennent, ils ne se trahissent pas. Ils sont unis. Ils nous domineront. Pour une jeep, tu vends ton frère. Pour une maison, tu acceptes qu'un contrat bizarre puisse passer. Quand quelqu'un s'oppose, vous le tuez. Mais pendant que vous tuez vos intelligents, eux, ils gardent leurs intelligences. Pendant que vous tuez vos crèmes,
Eux, ils gardent leur crème. Pendant que vous étouffez vos meilleurs. Eux, ils donnent l'argent à leurs meilleurs. Yaya lisolo to kobetela yo epesi biso butuko so epesi ngai mutuko so tango batindelinga video oyo na Lubumbashi epesi ngai mutuko so papa Fiston ali wapi ozali wapi radio lokole batu baso kotanga koma radio lokole na Lubumbashi lokola nguba to kotina ngo papa Fiston Felo Pelende nini kuna mwana mobali papa oyo abomi mwasi na yaya ebembe kadafa na se epesi ngai mutuko so makila. A tout bien mbeli, qu'est-ce qui s'était passé? A tout bien mbeli, mobala outi musala, maman azalaki na bébé, mwana ya muke bien sûr, azoko lesa mwana, ayebisi. Papa yeno, pesa nga bloko na rolia na lia. Non kasi batela ko de bloko na mesa batela bloko na mesa déjà, papa bobi na Lubumbashi pe etela kamio lokola moi Afrique du Sud muke. Mama ena mai ya malila ti wana. Abima ya malili te yo il faut otoxelanga mai ezalaka mai ya moto abino nazoko lesa mwana est-ce que okoko chauffer mai ata yo moko te pona osokola maboko te okoko lobalanga ndengo ate kaka po eloko wana papa bandi kobeta mama linga registre boy akei na cuisine azui bambeli abandi kochuba ye na mutema ya lokola mbisi lokola ntaba lokola meme atubi mwasi na ye moko c'est comme si il était plus encore lui. Moi si abandi ko ganga, moi si azo ganga, alandi eti na libanda. Moi si afosa kimi alandi libanda abandi ko tuba embeli. Oh, ba voici ba bi mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Oh ezali ni boye. Ba mibali ba voici ba kangiye, ba longoli embeli wana, ba kangi ba koti na ndako ba kangi fongola, ba bengi mbila aya. Shikole ka kamisi biso ya yana ko tula video tala okotala video e ko pesa o passe ni solo za bukuse ya ya. Baba ni kotuna ye yo obomi mwasi na yo mama banda na yo mwasi c'est pas quelque chose à blaguer avec elle mwasi asa mutu oyo il faut protéger la femme c'est une fleur mwasi azali centre ya reproduction kolinga kate sur la mwasi na ndaku mwasi na yo abanda kolela mwasi abanda ko yima soki mwasi azo yima na ndaku mwasi asa ne sengote na ndaku kozala foutu mama azalaka cerveau moteur ya ndaku mama nde apesaka esengo na ndaku soki mama azala esengo te femme mobimoko kozala terrasse mama abelaka te bomonaka mama aza centre reproduction bomonaka yango te na ndaku ata mama aza maladi amanifestaka yango te alakisaka yango te komona mama aza maladi mais azokolambela bino mpona kaka bozala l'aise kasi yo mwasi na yo okotia ye bambeli ndenge nini otubi bambeli partout ndenge wana makila boye epesi ngai pasi ya kosakana te yango phénomène oyo ekomi ya kokataka bato mitu ya kotiaka bambeli kongola azokobanga souté partout c'est ça c'est que le phénomène bandeko pasi na motema osali boye pona nini ono mama na ngai nde amfutaki ngai yo mto bobo mwasi na oui na bomi mwasi na ngai na ebite eloko nesalaki ngai mama na ngai nde amfutaki ngai pona bomo mwasi na ngai oh donc c'est que mama no zakanduki mama sanduki comment maman na yo akwamfutie yo oboma mwasi na yo yango entre parenthèses ba mama bokilo pona nini bino bolingaka basi ya bana na bino te bokomisaka basi ya bana na bino ba mbandala bino na ndenge nini est-ce que yo tango balaki papa soki baba na kosala ndenge wana olinga komona yango malamu oui c'est vrai il faut comprendre des choses quand tu as ton enfant moi na mobali otangisi classe bien sûr akoy mukolo azui musala azosala tango nanu abalité c'est vrai akozwa mbongo asokipe na mama na ye asokipe maleki na ye c'est vrai ça normal kasi soki azui oya ye molongani azui oya ye mwasi lost de saison mutu oyo akosilisa bomo ina ye mobimba aza na droit ya kosokipe d'abord na mwasi na ye na bana na ye plus tard yo ba mama bokomi na deuxième position famille comme na deuxième position siko yo mama tellement ba on est consommer super wax ba on sommes souté ba comme ko privilégier mwasi et comme problème on a même vu ba mama bokilo oyo surtout ba o ba fada na ndako ba na bino ya o za mama bokilo o za na ndako na yo o ko fala ndako na o te point mo bali na yo o ya ka ko fala pa mwana na ndenge nini soni pété soni pété eza rare au mona mama bokilo aye ko vanda pa mwana ya mobali
atia mwasi na ye à l'aise. D'abord yaya par respect yo okoya kovanda pa mwana oyo ya mobali ndenge nini tika bango basala vie bino boza mikolo tika mwasi a jouir a sepela na libala oyo ye mais tant que mabokilo azali wana akozala ba réserve ya kosala makambo susu c'est pas bien. To vanda kala bandako na biso ata kutu papa ase akufa otikala yo moko soki papa atikala ka lupangu vana lupangu na yo soki atikala ka lupangu te likambu te mwana na yo ba ko futela o quelque part soki possibilité o futer quelque part ezate et que bandimi o vanda ka wana zalaka na kimia kochaka ba désordre te kindo kiyango ya nini oke kwa mvute sika boy mwana na yo aboma mwasi na ye na mbeli sika watango mvute mwana soki pe ya solo soki ya lukuya ko imano tala soka mvute mwana ya solo te lukuta siko tango atie mwana mwasi na mbeli ndengwa mwasi akufi yeba kokanga ye. Est-ce que na Congo oyebi ke soki obo mutu ipare na kaso obo mutu ba kokanga yo pendant longtemps est-ce que ba ko pe yo aba ipende mo za la Congo na éviter mais au Costco au côté simbilinga bilinga po mwana na yo ba kokanga ye soka ba na ko sungota na mukyo wana akosunga sute po okene bongo prison akotika sapa au moni sika ba be ekoti donc on ba ndoki zo ba ye moko a baby simbuma siko soka futela ka ondako nana ko futela ondako soka pesa ko muki wana nana ko pesa po ko kanga isiko epesi pasi chose grave encore pour aller plus loin en tout cas moki na biso papa tangu ba aocha mwasi bambeli oui c'est vrai ba mbali ba kangi ba tie wana yaya secours ezalité ambulance la presque pas na Congo au lieu bazwa ta mama yango peut-être elle ko bika ba kene na hôpital ba tikini bango yewana azoko bunda na liwa yaya nani akobenga epesinga ipasi image wana ekolelisa yo tala tina esaka yo bandeko tokota kabongo na radio lokole gold de gold mamba of radio lokole mbote na bino Maman Thérèse Marie-Thérèse, maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique, où me la maman mbote na yo. Na bosanité maman Emilienne Mboma, qui a papa Richard Watuzola. Papa Richard, ancien militaire de Hollande. Vous comprenez? Et que n'agandé moi na mosala na Nzambe. Maman Chouchou Kizeka, moi si peintre, wana ba membre d'or, pédado, ya radio le collège. La bosanité maman Ruth Ambamba. Vous comprenez? Ba petit os colera 15 fois. 001 Rit Ambamba combien c'est que bien boza et belé quand on a groupe radio le collègue gold on mon a image ya bo image je peux savoir mon tout que soit d'autres la image mais d'autres la image te ndenga zo tout ba moi simbeli ndenge moi ça bunda na liwa ndenge moi ça kufi voilà il faut que na radio le collègue gold ko tiango to tiango YouTube ba régulation tata to sélectionner pour la bino ba maloba kaka oyo mobile azoloba pour na epeneyo tala niveau mutokoma na karamu envoûtement yango ya ndenge nini yaya okene ko chamwa sto ambeni ndengwa ta ona saka bino yaya lo sambo efutaka yaya lo sambo epolaka te o yaya na tongo tsaka mabolo mona se sambela avant obima bana bima que là si sambela ka pour la bande on ne sait pas là d'ailleurs c'est très mauvais au moment que ma soto beta mikolo zaka ya bema toujours bete yango pona ko bangisa binote pona ko bangisa motema pona ko peigner ya ozonga mutu po là d'ailleurs c'est très mauvais ya kosakana te bande ko pasi na motema landana no nenge papa oyo azo expliquer azo lobana yango aza l'aise mina ou bibi ami mama na muna envoûté basolo bana o ka soil akoyoka yango mais to c'était interprété de abino mama na mta envoûta kiye pona abamwa sinaye landa ma vidéo oyo e bon tozonga susu mkubwa anaua bibi hapa mnamuona anaua bibi yako chini hapana kusema sema wewe mwenyewe mimi namuua bibi yangu atapea mamangu mamangu alindoka mie anayejia miaka maisha ya vile niko naishi kwangu. Sasa unaua bibi mtu wa wenyewe. Chunga muone bibi. Voilà. Je crois bolandi ba image oyo pesi yo pasi kaka ndenge pesi ngai pasi ko lingi full image oyo omona ndenge mwasi akufi ndenge mwasi obuna liwa kende bongo benga biso na privé to kotsa na groupe radio le collègue gold mamba yeba kiso ba bengi oza membre d'honneur membre d'or c'est que yebi nini comprendre est-ce que komi c'est que bien ba membre d'or parce que la kana droit ya komona ba image oyo biso ko tsa wa teme to ko tsa ngona groupe radio le collègue
Gold. Et c'est un membre d'or Bazalaka. Merci à membre d'or. Merci à soutien Bino pour Sambino. Radio Le Collet Zate. Ma membre d'honneur. Ma membre d'or. De Basalaki. Radio Le Collet Oyo et Kenda Kalibos. Il y a Maman Metamou Kendi. Moi si. Alors. Range Rover décapotable. Combien? C'est que bien. Et Kenda Kandengwana. Voilà. Mbotenayo, depuis Durban, Trésor Massaroboko ya Durban, vous comprendrez, c'est que bien que Ndakandengo wana voilà, bon ça n'était la Mada City, Teongandu Chilamouina leader, na mboka leader Zara Moko, la Cape Town c'est Teongandu Chilamouina, moi je valide. Moi si à 1m90 Charoufa, moi si l'équipe basse na mi bali na mbong na Pérou, vous comprendrez et que la Kandengo wana boss Manassé Mbotenayo. Judith Feza, moi si à Mwindu. Comprendre, voilà, na bosani yote moi si ya Boya Mbindo na Mada City na Cape Town, toujours prêt ya Feza, moi si ya Mwindo, comprendre et que Ndakandengo wana tikana pesa mbote na moi si ya Pembe à kota kangungite Chinese, comprendre Nathalie Wanga Mitonga et que Ndakandengo wana yena Melanie Wanga na bosani te Titina Luzitu de longues jambes, on appelle la base ya Radio Le Collet niveau Cape Town. Ya portez-vous bien. Santé de faire à tous. Voilà, on peut encore, on peut pas terminer cette émission sans pour autant remercier encore l'équipe qui nous a tenu compagnie. Oh, ici, vous voyez, Bango déjà. Bon, mais c'est la rappel à Bango, équipe, ils ont tenu sur compagnie. Radio Le Collet, et c'est là qu'il y a Bissot mon côté. Là, c'est Radio Le Collet, mais tu vas le premier côté, mais Batou est belé. Comprendre, pour la beauté de la Kabiso Boui, bon, c'est pour la émission, ils ont toute une équipe au Bimba. La réalisation, vous voyez déjà, la réalisation de la Chris Laris Pelende. Assisté par Winnie Laris Pelende. De l'autre côté, à Régie, et c'est là que Claudine Laris Pelende, la fille à papa, très intelligente. Nous surtout la coordination de la et pas il y a ma Marina Laris Pelende. La femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Est-ce que au commis? Voilà. Merci à toi, Michael Josh. Merci de m'avoir découvert un petit poison. Tokutani, prochainement. Dans le numéro sur Radio Le Collet Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Tika totondo mwana mboka patu oyo asali bongo compagnie ya sécurité loko la kaka ba konti ya mboka walobaki kolinga kate ozonga na mboka maboko pamba ya yo sa diaspora ofani na libanda ozonga maboko pamba. Non, nous devons créer les emplois. Tala Patou a créé compagnie munene. Ceux qui va compagnie à sécurité Zalaka ayeko baksa moko liko ba compagnie à sécurité wana CMS Cruche Mondiale Sécurité. Tala Cruche Mondiale Sécurité yo mutosala ba activité na yo ba église ba école nyo soto olingi ba sécurité ya solo o pena ba vimba o soki likabozali ba yaka intervention na ba équipement ya haute technologie et outil bongo États-Unis d'Amérique. Donc vous contacter Cruche Mondiale Sécurité oyo na moins cher ba couper sur ba service ya kitoko escorte au salama VIP protection na moins cher. Alors bobenga Cruche Mondiale Sécurité, ce que vous avez le numéro de bango, vous benga biso ko en contact na Cruche Mondiale Sécurité. Ceux qui vont signer contrat, beaucoup soit gratuité à jour moko félé. Comprenez? Tala ba promotion oyo Cruche Mondiale Sécurité asali pona bino. Voilà.